coucou, allô, bonjour, vous allez bien? Ma vipi, mko wazima, boza bien, est-ce que boa madame? De mon côté, ça va, Dieu fait grâce, na bazo sunga kimi ezali, naza bien, fumukanda za bien, bana ba bien, bakoko pe baza bien, kutu ba ota ozala awa, na vacances. Bon, mon imam de ite, tout raté parce que na sali vidéo na ite. Bon, voilà. Maman, il y a ni tourné, bolinga na linga rabino mingi, debne bolinga, na baraka, allô, bonjour, bana bobenga ba maman pe usani ni bobenga ba papa, émission mine ngwe bandit, pour le mariage ensemble. Souvent, maman, il y a ni tout. Merci beaucoup, na bien soutenir pour disposateur, na bien pour na otalanga, matin, na bisoka, allô, wana, au moins, quand juste, HLM de balabi, bana bobenga ba maman. Merci, na bien surtout, oh, bozo komelanga la mona na WhatsApp na bozo komelanga maman il y a ni tout naza maman Petroni na vandra na Suisse na linga ko mingi na pesi bino ba maman Suisse mbote belé ba maman Suède mbote belé makolo déjà eza na nzela kala mingi te na Suède kuna nzamba mwasa nini abatela biso ba maman Allemagne mbote na bino surtout ba maman Sifem Senior so ba mbote na bino surtout ma béni de l'Éternel ya be Zacharie yanga ya motema ya tango passe pe ya biso ya tout le temps ya be Zacharie moi c'est papa Zacharie Bezacle na solo ba gros bisous ba gros bisous ya yo mo evikat na bombi ka secret na motema ba gros bisous na yanga ya motema gros bébé Domtine Makenje ya di londole ba gros bisous na o yanga ya motema dinala no mansanga dinangolo wana babi dedans quoi ba gros bisous na ba gros bisous matiti na monza semeki ya motema moni ngalisa ngalisa na oyeyo bon comprendre Bobi, c'est normal parce que baza ba abonné nanga ba yanga ya motema ba linganga mingi ndebino bolinganga soko ngina pesa mote problème ya te na WhatsApp nanga to pesa nga komo na osa nini na pesa mote na pesa pe na mama katika pesa na États-Unis kuna ba ka pesa nyoso je vous love ba gros bisous na bino surtout mama il y a notre ba émission na biso za pona pesa te za pona bongsa émission na biso émission très éducatif na déjà ko sola lelo na ba mama na ko sona ba ninga ba ndeko nde to zalaka awa to na kati mboka mopaya na mboka biso tovanda na mboka France to o babanda na Belgique partout est-ce que tozali toyebi ke tozalaka soko soye déjà na mboka moko vandi baninga bakomi koyo komi pe koyamba bango mais eloko moko kaka mama il y a nitu ayekolobela lelo ezalaka soki mutu avandi si mutu na ndako mukolo mutu na kokende akeka na sangwa mabe na ndaku na ye kutu abanda koloba na ndaku na ye kutu soki boye akendaka kotonga mutu avandisaka mutu azalaka mutu mabe donc mutu avandaka pa mutu azalaka mutu malamu nzoki eza bongo te mutu musoko uvanda na ndako ya mutu akomisi ndako donc akomisi ndako ya mutu poubelle akomisi ndako ya mutu poubelle est-ce que mutu alingaka te kopo evanda akomi kocha kopo place wana est-ce que mutu alingaka te serpillère evanda akomi kocha serpillère wana or ntango ozovanda epai ya mutu il faut landa ndenge kolo ndako aza kovivre yo mpe landa ndenge kolo ndako alivaka na kati ya ndako na ye soko ayebi ke na ntongo abandaka na adoration. Je vous envoie mes salutations dans le nom de Jésus. Comment ça va mes frères? Comment ça va mes sœurs? Soko yebi ke na tongo abandaka adoration. Ava kende balangae tatena aimez-moi comme tu me sens. So pesa ne wana na bi penza bien te. Boye bango kinga na mutevene masel banze moni sokota ngana matoyo nyoso na yo kaka pe na saka nini na ningana kana ngai na zara nde mwana. So bike mutu abandaka na kunena adoration. Mama sola mukina tongo oyo kende ko changa balanga na ebona chana no adoration soka adoration ensili sima wa enchaîner na makamna wa musu landa ndenge kolonda kwa lingaka. Il faut qu'on landa quand même ba principe ozova na ndako kwa mutu landa ndenge kolonda kwa lingaka eza important so kolonda kwa linga boyete yo komi ko yako s'impose na kati ndako batu kolonda kwa koloba komi mutu mabe okomi ko kende ko tourner de gauche à droite eza bien te to changer bizaleli déjà ceux qui mutu asa ndimi ko pesa toi na ye ko pesa place ya kolala ayebi état d'âme na yo te ayebi ndenge ozalaka te ayoki yo mawa abi ndeko nanga aza na galère na vandi sepa nanga soumets-toi vanda malamu na ndeko no yeba kovanda na moninga oyo apesi place ya kolala eza vraiment important yango na ye kopesa conseil na bandeko nyonso oyebi ke ovandaka epai ya mutu so oyebi kovanda na ndako ya mutu zala gentil okendaka mosala mbongo na yo kisangala mbongo na yo kisangala olingo abimiselo kote so moninga avandi so na ndako mama yeba nde basombaka mai ya komela oyo eza mai paquet nango c'est 2 €. 6 bouteilles. Yeba nde basombaka mai ya komela. Kotikela ka moninga charge nyonso tata futaka ndako. Somba mai ya komela na ndako ya moninga. Bomelaka mai wana ensemble. Eza important. Soko vandi na ndako ya moninga. Yeba kosomba du lait, milk.
Yo mona vana ndako moninga ozo mela miliki ya bana ya moninga mosomba kangote eza malamu te maman il y a notre lingi bongo te ce n'est pas bien eza bien te on apprend tous les jours okoza ta musoza rapena na mongo yeba te na sa ndenge nini na vana na ndako moninga maman il y a notre lakisi yeba ko somba du lait milk somba omona etikaleka boîte moko ya mwana yo kamati o meli ta encore ndako otuna miliki ezaki obandi ko yepe miliki ya mwana ka nakutaka miliki ezaki na meli akomi oza miliki ya mwana kolobela biloko akolia te mama tango ozovanda pa moninga yeba nde basombaka milk tango ovanda pa ya moninga maïs kaka oyo ya pamba maïs mpona kosala salade yeba ndenge osomba maïs yeba ndenge kosomba mwa biloko ataka mpona juste pour faire la salade yeba ndenge kosomba vinaigrette oyo ya pamba yeba ndenge kosomba na ndako moninga opesa pe moninga esengo yeba ndenge kosomba ata mwa spray eti ata mwa ndako solo kitoko pompe ata mwa spray ya pamba na ndako boye c'est moins de 3 €. Yeba ninga osomba spray pour se pelisa moninga. Yeba ninga osomba ta boisson ya komela boye. Yo koyamba bapaya na yo moko. Baye place oza kovanda baza ko héberger. Tant ko vanda ndako moninga bapaya baye ozu provision surtout ya salaki. Obimi so pesi bapaya na. Ya komela nyo so pesi bapaya bameli, ya kolia opesi bango balie. Mais yo oyeba kosomela kote. Eza malamu te. Tant ozo kovanda na ndako mutu. Soko lipe ko ndako atozo vanda paya ya na yo. Atozo vanda paya papa na yo. Atozo vanda paya mama leki na yo. Ate paya mama kulu. Quand tu travailles oza héberger, il faut oyeba ko sala ba course na ndako c'est important. Somba ta oya jack sa pamba ba skolela la toilette. So kwa mta bo makasi ko msamongo ebelete. Kanga ko londa ata miso ata na ajax sa pamba pona skola la toilette. Somba ta oya pamba pona ko skolela ndako, pona ko passer serpillère. Somba ta oya pamba produit papier toilette, yo po yamba ba payati. Ba kota papier toilette, ba tika papier mikumbati. Papier toilette yeba usani kosomba eza vraiment important. Pona nini mutu avana ndako mutu. Mukolo ndako zaka mutu mabe. Non. Mutu nyonso tout temps azo gagner salaire. Salaire na biso awe zaka limité. Mutu nyonso to ebinanga sa ba programme. Yo vana na ndako mutu yo yaka na bapa air nyonso. Air nyonso zo na bapa. Bapa pe bazo kende konena. Basela kapé papier toilette. Bapa pe batamo na ndako moninga, batie pe santé. Yeba ko somba produit nettoyant pona ko pangosela ndako ko passer serpillère. Yeba ko somba moi Jax oyo ko sukola toilette. Yeba ko somba tabilo ko kaka ya boye ka maïs pamba. Na tomate pamba pona na atana vinaigrette pona ko sala ta salade. Sac poubelle. Na ndako moninga yeba ko somba ta sac poubelle. Ta sac poubelle à pamba, yeba ko somba, nanda ko moninga. Verseline, ma fille, je te fais de gros bisous. Ata sac poubelle à pamba, yeba ko somba. Olivier et Celle, ceux qui m'ont envoyé nanda ko. Tchela une vidéo, là-bas, ma maman, elle a dit comme ça. Il faut qu'on yeba ko salisana. Il faut qu'on yeba ko sungana. Tant déjà moninga peut se sikane ya kolala. Olala kananda kune, dra yo muto sombite, matla yo muto sombite, ofuta kamaite, ofuta courante lo côté oliaka. Mendengo liaka yeba ko sala kaka babiloko amike mike oyo oza ko kangata kolonda ku misu kaka tango mona kaka okendaki we na mwa pak ya mai obimaki we na mwa pak ya lait obimaki we na mwa pak ya coca et ça la ka bien et puis botika matongi ya kotonga mutu avandi na ndako boza ko lembisa batu musu nzoto na vandi sa ete mwana quartier na msona vandi sa na ndako mama tika nenga kenda ko tonga na mbosiki nanga nenga kenda ko sala boy mutu so vandi na ndako faza ka mutu mabe yo ovanda ndako moninga so ka mutu malamu non on apprend tous les jours. Apprenez à faire du bien aux autres, c'est très important. Apprenons à être reconnaissant dans la vie, c'est très important. Yeba mutu apesi okopo maya ko mela pesa e merci eza important ko kabe pesa mela mutu nyoso tuté ko héberger pe mutu e pesa meli na mutu nyoso tuté. On apprend tous les jours. Toyeba kozana unité, toyeba kolingana, toyeba kosenga na bolimbi soto salani mabe. Toyeba surtout kozala reconnaissant na vie. Ceux qui mutu asali le bolamu. Ceux qui osako reconnaître bolamu nanzamba lola ko sepela. Mais ce qu'on a reconnaître bolama moninga te na Satan avant que tu nzamba silika Satan mutalikosa ko silika ba
mais il n'a pas de berger qui est. Allez, il faut faire mon ninga en nati. Amela maya mon ninga. Allez, la grande. Pourquoi à ce que nous coupons mon ninga sans coton, car il y a un dakuna, non, 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 non. Tout changer. À l'étranger, toza n'a pas problème et belé. Mon tout ça cause à nos équipes n'a dakuna. Tant aussi problème n'a mon ninga hébergé yo. Apprenez à faire des courses, c'est très important. Voilà le message qui n'a pas lelo yango wana. Oh maman il y a ni tourné dans le baka. On apprend tous les jours. Au vendre pas ya moto. Kaka mo ba oh, ba produit blanc hein. Ba première nécessité oh c'est très important. Boye ba ko salela yango, o komona na moni o vendre pas na ye, a komine esengo. Soko abeti so bien ah maman na muke azoka vraiment. En tout cas somba moi papier, asomba moi papier toilette, na muke azoka somba moi sac poubelle, asomba moi mai, moi miliki abana pas saka nini asombaka. Yango ne pesa pe mute esengo parce que kokaba e ko bombisa. Il faut ko yeba ko kabeza important. Donc message na kina ngolelo yango wana boyi mameli ya neti azala kane muto esengo ebisengo ebilengi le bana batata didi kambala mon frère que ton âme repose en paix. En tout cas so otali vidéo au monde sepelicio tindela baninga muso na ba WhatsApp na bango na ba Messenger na bango batala poka makambo amike au monde pe batebila bi nazakutu na ida osala ngo te mais nakona monika pa mama il est tasali na sala ko na lelo to sukiswana kana na baka que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalisa kumunanzamba ni beshenet bana betu bon bye bye.